doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a Lelo, Tokolobela Bino, parce que Toyeb Sarabino, que 5 minutes, il y a Nassima, il y a présent Nabiso Fachi Béton. Biso Tozali, collabo, il y a présent Fachi. Néanmoins, toutefois, ce qui est Kambou et Zali, biso, but na biso Zali pour tout la moussa président de la République. Aye bake li Kambou moko Zali, base moni Zali, bien té. Donc les autres Zali koloba penza, ba raison pour lesquelles oyo il faut to bebanana FCC. Parce que trop c'est trop. Il faut to bebanana bango avant de fêter indépendance na biso ya le 30 juin. Pour tout fêter tranquillement entre biso na biso. Parce que côté wana ya ba FCC boyebi que la plupart baza étrangers. Baza ba congolais te bazali étrangers na mu continent bango rwandais. Donc yangona tozali ko beta sete to kotikaka yango te président de la République recensement. Ndenge pe ba dossier ya ADN bimi. Ndenge pesi bango ki pelekese ezali ndenge wana makamuto esalama soki recensement ba moni clair te ADN salami. Parce que tozo comprendre te Ye Ibrahim Batubazo Loba, Soki Bonabo, Soki Bonabo. Ibrahim alobi ye moko pena bandekone misusu ba osala pe ADN. Bango nyoso tout na famille ba osala ADN. Ye alobi te ke azala écarté. Bon, siko ezo chédé bino nani. Donc on a président de la République to ye lelo parce que il faut vraiment to loba makamunyo tout oyebi ke soli kamozali yo talaka makamunyo tout to lobaka o tika kango pété o ti ozalaka indifférente parce que au salé la Kango. Tozalina koloba tomoni awa makambo etiko bima wa et pesibiso mawa na passe na motema ya kabund oyo donc moi si oyo ya mukonzi assemblée wazaki makango ya kanambe aye ko sala même akomeli kabund lettre que o ba député ba lingio lisusu te il faut donc au démissionner au longwa heureusement que ba député musu babi non au conseil biso makambo biso tozana kati ya masolo anate. Donc les lo bango parce que Kabound a réveillé bango na makambo na bango mbongo balo ba ke ba député ba lingete ba longolae a longwa na bureau. Donc les lo est comme que ba invalider Kabound. Est-ce que ezali normal? Ezali normal te parce que bango Kabound ndenga zana a général bango moni ba cop na bango tout donc yé azana kata bureau donc cop moi salama bien ezate donc mutu mo azo gêner une personne gênante ezali Kabound. Il y a un bakomi koluka ba infrakata moko imaginaire. Bango bazolo ba lelo. Nakanisi donc personne à Bossani donc ne bandelika raboye député oyo ayaki wana atana simasenga ki pardon mais avant senga pardon to monaki moi swana ya présidente a fiotola ki mbango be basalaki likamwa komela ki lettre. Les bandelika kabo ya mandat oya olobake président de la République asa inconscient na ba de président de la République asa inconscient au président de la République asa kiol. Donc mutuana bima pe na perchoir à lobby makambo ndenge wana est-ce que yé président wana na bureau wana ba fiotola kimbanga to lingi to rafraîchir bino mémoire parce que biso to bemba ba le manioso bo yoka kaka ndengi député oyo a mankaki président de la République na biso président de la République asa muninga na été donc bo yoka ndengi a mankaki est-ce que bureau d'Assemblée nationale et fongola ki mbanga elo bakeyo donc il faut pas invalider donc député on ndenga makai président de la République député mo mona somo makambo ko senga pardon bino mo boka oyo député o alobaki ndenga amanka ki président de la République na biso. Donc il doit y avoir un responsable. Mais qui est ce responsable? C'est pour ça que moi je continue à penser, honorable président, que le chef de l'État a signé inconsciemment. Il ne s'est pas rendu compte. C'est pour ça que moi, je continue à penser, honorable président, que le chef de l'État a signé inconsciemment.
il ne s'est pas rendu compte. Donc, Bilemo Botolanda, est-ce que bureau wana ya mwasi wana mabundu wana, est-ce que ba fiotola ki mbango be bazwa décision pour nana député aya ko manquer président de la République élu. Est-ce que ça la mara? Président Nabiso qui pas qui était parce que président ko kipé batu musute mais bango il fallait ba soit décision lelo kabunda a linga yeba clair. Kabunda zali na likolo wana vanda na likolo wana na biwa lingo yeba clair lelo ba moni ke Kabunda komi gênant ba komo logole ba infrakata moko imaginaire et ko sala makate parce que Kabunda ko tikala wana et ko sala makate ya wana président lelo to zali ko pesa yo ba raison yo surtout il faut to beba na bato wana to ko beba na bango pe le plus vite que possible oh tozoka ba nungu nungo parce que biso to ngolo ba makambo kaka donc par émotion te kaka donc selon quand de bato bazolo ba tozoka déjà ba nungu nungo za soko ba nungu nungo wana ndenge zo kende wana tozolinga tozo ba élément surtout il faut esala mandenge wana kanamba za mutu ko livrer kanamba fois ma solo na mbunchu pe na dikosi ya bupia ba mususu wana ba pakati te ba ko pakata te to ko kanga bango makambo ko mindenge wana. Donc parce que zali pasina mawana motema to monake mboka na biso Congo et communauté mboka ya bato moko donc soki ba wita wapi sorti du neya est-ce que batona biso to yeba ki bango to yebi esika ba wita ba yeba koti donc ba komi si mboka na biso neti ya bango to mona msusu zoe kanambe yo azo kende kotala ba soldat ba militaire ya zali chef suprême ya armée et puis so ko tala bango yo moko tout temps okendaka yo chef ya suprême armée tant okendaka betara en Kosanayo beti micho zo ko tala ba me ya zo ke na lati tenue militaire donc ya ngo sala rébellion zo préparer rébellion donc il faut to timbela bango ndeka zo tala bango na zana boule mususu donc ya zana dondo tala te tant que so gouverneur so ki ya Tanganyika so ya nini wana azana doit te équiper makamana Tanganyika et puis tonto au moins na ba côté wana déjà ozo mona ni ba tout quoi ba Zambien baza est-ce que yo Zambien na l'air ba Kenneth Kaunda batwana ba prêtera serment na Bible est-ce bango bazana makamande bango mutu bazo bimisa makamande wana bango mutu bazali ko bimisa makamande wana président de la République il faut to bebana na bango bato to ko kena bango susu musikate donc il faut to bebana donc na ningi avant to continuer na revenir na nous na nouvelle auto ebisaki bino ke à partir à mercredi 3 juin donc ba direct et koti na kati ya 5 minutes mais bo bangate na expliquer bino bien oyo bozo mona elengi ya direct oyo ya libanda parce que mission salamara libanda 5 minutes ya version oyo ekotika laka donc à part Oyo, tu as 5 minutes avec téléphone ouvert en direct. Donc, Bozoland en live. Et puis, émission Moussousou. Et Gozala samedi. On a demandé ça à la radio. Rendez-vous des patriotes. On a invité. Kuna na Zozasuko invité. Donc, il y a toute tendance confondue. Donc, pour te comprendre, parce que tout le monde a un musika, na robeng samuta katumbi, na robeng samuta mbemba, na robeng samuta failu. Donc, pour te zoa bango penza bino mo pe bozali ko benga biso. Boyeba mitu na bango ezali ko sala ndengini donc na tikeli bino boyoka message na salaki déjà na émission précédente pour na robando zongo lango tout le temps na garda ki yango parce que na expliquer ki pena mayam boyoka bino moko o nga na expliquer bino concernant ba direct ezali ko ya ko banda déjà donc mikolo ezali ko ya bino moko boyoka o nga na yepsi bino à partir ya mois de juin donc to banda ba direct donc to koti na masolo ya direct parce que masolo mususu soki biso to beti les mususu et zalaki makambo c'est le kaki mais boye ba ke 5 minutes oyo ya ndenge oyo ngana lo baraboy et ko zala kaka donc oyo zala libanda mais oyo to continue direct to zana kati plateau donc à partir ya mercredi 3 juin to zana rendez-vous ya direct donc 5 minutes téléphone ouvert et banda mercredi 3 juin après vendredi 5 juin donc toujours 5 minutes avec ces angadi téléphone ouvert. Mais samedi 6 juin, donc, la émission Oyoboyebi, on a na radio, métro Tchango Siko, il y a version, il y a télévision, donc rendez-vous de patriotes. Wana Sikoyo, na Rosalana invité. Invité Siko na émission, wana Izozala, donc Nazo Mbappé, Batu, Yabaka Moussous, pour Bisso Toza, ba collabo, il y a Félix Antoine Tshisekedi. Mais Tissiko Bisso to comprena raté. Ndenge nini batu mususu bon tolobi critique eza bien critique oko critiquer présent nyo surtout ba critique kaye ba critique constructive mais oyo batu mususu ba koma na masolo soki neti nini do yango il faut ba leka na 5 minutes avec César Ngadité même na
rendez-vous des patriotes pour te comprendre bango binopé et vous avez le téléphone ouvert hein et vous avez l'émission téléphone ouvert bah émission à Siko to ça les avez téléphone ouvert binopé bozo poser ma question pour te comprendre mutu na bango ils ont fonctionné ndenge nini pourquoi ils ont fonctionné netu bisoté donc toroyamba bato bazana sima katumbi toroyamba bato bazali na sima ya failu toroyamba mebo bosana te ke na 4 émissions wana bazali face ya collabo. Il y a Félix Antoine Tshisekedi, donc César Ngadi. Donc, tu la bango bilobela te mes photos comprennent la bango. Ma kamuni ne bazali na ngona mutu, ya ngona pe téléphone et vous allez appeler donc nouvelle amalam ya ngona to pesibino donc bo bloqué ya ngona mitu na bino à compter du mercredi 3 juin bah direct et bandi il y a 5 minutes avec César Ngadi. Donc, nous avons rendez-vous mercredi 3 juin. Vendredi 5 juin, donc ils ont la semaine, donc ils allaient mercredi, na vendredi, ils ont à partir et à 21h, à partir coup de thé à 21h et bandi. Donc pile poil 21h et bandi, tu repasses na bino 2h ou 3h total quand donc il y a samedi ndeng boyebi to bombi kaka, ba horaire auto bando ça na radio. Donc tous les samedis na 14h en direct, donc beau s'abonner déjà et vous avez sur Facebook, beau s'abonner na compte na biso ya YouTube. Cléboa original César Ngadi, bo s'abonnera déjà, mais tous en abonnés, donc presque 50 000 abonnés, mais bo s'abonner les sous parce que ils ont le candidat qu'on a donc ma solo penza oyo, bo sepela kinango donc bo zovi frango live, donc Cléboa original 5 minutes avec César Ngadi, téléphone ouvert en live, donc vraiment na kanisi beaucoup ça déjà à Rosepela, beaucoup mon abino moko ba bande annonce, donc se préparer en déjà et ko banda koleka 2 semaine prochaine donc to banda déjà ko tie la bino en po bozala déjà na katia ben. Donc bino moko boito landa donc eloko oyo bo banda ki ko senga ngai à maintes reprises yango wana donc na yo ko la rapé base bo moni to sali yango parce que to banda ni ko sala ngote parce que techniquement et bando rozala vraiment compliqué pour na biso mais fallait to réunir makamnyo surtout na côté technique siko c'est possible et puis dans 3 mois bo mona sous plateau sous Segoya, donc on a récapitulé, donc boz à la calme, 5 minutes oyo yangai mo ya hotel mabo et gozala. Donc en plus de cela, tobak ici, mercredi na vendredi à partir à 21h, donc bozali déjà au moment que Moutawiti Moussala allié à Vandi, to va na bino pendant 2h ou bien 2h30. Donc ma solo au bino bobono linga yango depuis samedi de 14h à 16h, rendez-vous des patriotes avec invité na pembeni, donc bozali téléphone ouvert. Bino boko benga parce que ma comme chose ah bah li kambo il fallait ngana loba bino moko bozali ko benga mais mercredi 3 avant yango mardi 2 to sala essai et aux années tu prise de contact ngai na bino donc to senga na ba base nyo surtout oneza donc prise de contact bo bengi bo pesa ba idée na bino ndenge zoleka parce que biso to sala ndenge ba msu ba sala raté to zana ta ya ko kipe ba msu te biso to relaxa bino que c'est du pro. Donc, équipe à réalisation, encadrée par les grands réalisateurs, Oboye Bibinomoko, RTNC, Bandana Maboko Naye. Donc, vous remarquez, Penza qui Bobia, Bato, Sala, direct, Bakosa. Parce que n'importe quel, comme il y a un téléphone, à Tibalo, direct, Makamkuto, lundi, 2 heures d'état, 3 heures d'état, ou Yoki a été le Komorote, mais pas Nabiso, pour sentir, direct, Nabiso Ndengezala, et puis, émission samedi, rendez-vous avec les patriotes. Bozala déjà yako sepela. Sikoyo donc tozongi na sujet na biso. Omoni tozo préparer sous parce que mikolo oyo 5 minutes Cléboa original to sakana souté. Donc mikolo to relaxa bino que vraiment bozala na torté ya Rolanda cour ya éducation civique na 5 minutes. Donc mikolo za ko ya tozo préparer mission moko munene. Dossier moko ya munene. Oyo to ko sala parce que omoni makambo mususu Mobutu Maréchal Asala ya mabe tokolo bezalaki ezalaki pe belé mais ya malamu pe ezalaki donc ezalaka bozu ya malamu bobwaki ya mabe tozo préparer ma campagne parce que tozo mona ndenge kanambe oyo mo ndenge akata mboka na biso ba raison la province ngaku na zele na zakutu incapable na pesa ba province tout et comme kuna na ba gouverner a kriya ba mike pour tribalisme et côté puis après ça bande connaît ba place belio quand spenda na l'air akala penda mutuluka zowe so kanambe wana ya koza gouverner penza mboka à cause de gouverner en boka pas tout le monde donc kala donc njusu ambombo muluba batindie na bazaye au monde konde vila kikanda muyombe akena Kivu
le loba votake na Kivu ataka député ti le loba votake na Kivu ozomona ba makambo ndengwana ba makambo ndengu wana yango wana tokokope yo mo président de la République ne bande au temps ozoki pouvoir temps ozo tambola pona ko vandisa masolo na yo donc o abordaki sujet wana ya ba gouverneur ndenge bazo voter bango ndenge ezo sala ma vote na bango eza bientôt le il faut peuple ye moko akoma ko voter ndenge voter président de la République. Au loba qui on pense au monde qui est normalité. Ou on écoute avant. Si ce que batu ba eko bima ba gouverneur ba bimi ba sénateur. Et c'est qu'il faut te présenter à ça timbela qui makambwana pour à mon qui a changer en peu et ko changer mais na kansi zila na zungu c'est la binongo boka ye monde présent. Alobaki et puis ayako lobape na suka kaka makambo ya corruption na mboka na biso fait si la bato mo nango liseki mais présent ça lobaki yango yango yaza ko sala yango boka bino moko. Une des premières choses que nous devons faire, que j'inviterai la classe politique à faire, c'est de réfléchir sur ce mode d'élection des gouverneurs de province et des sénateurs. C'est ce mode d'élection qui est à la base de la corruption. Et donc il faut réfléchir sur la manière de le changer et de donner au peuple, de la même manière que pour les élections législatives nationales et provinciales, et même présidentielles, le droit de voter directement, de choisir directement ses élus. Et donc, pour terminer avec cette question de la corruption, je dirais le combat contre la corruption, je le dis et je l'affirme, sera une de mes priorités. Je combattrai la corruption avec toutes les méthodes démocratiques possibles, mais jusqu'à ce que celle-ci sera totalement éradiquée de notre société. Donc, puis le mot de président de la République a expliqué qu'il y a dès le départ, avant Koutou, gouverneur Babima, avant sénateur Babima, il y a un système oyo tozali na ngo na mboka na biso ezali bien te. A timbisaki déjà biso mais pour makambe koma siko ke bato ba koma okansa kanambe o babima ba gouverneur na ba Tanganyika kuna ezali faute à Félix Antoine Tshisekedi ezali faute à Félix Antoine Tshisekedi ezali système de vote oyo et salama ndenge ba pona ba gouverneur ndenge ba pona ba sénateur système wana président de la République alobaki il faut balongola yango. Donc vraiment ba makambu misusu donc avant to kende nanu na makambo yango parce que to konye parce que exemple to za nango ebele openza izola kisake biso na batuana il faut to bebana. Donc partenariat oblige boyebika ba partenaire na biso mibale bazali Romain Ilunga les grands traiteurs na kati ya Belgique azali na mobilité géographique ayaka partout donc il faut besoin déjà ba contact na ye pour ba commande des vraiment ebele parce que après confinement au makambo fongwami penza makambo fongwami et puis donc boyebi que Sepela TV donc décodeur amukie ya bana mboka ezalaka na siège na London donc au China Poche au Tamboli et sikandi surtout aux ali donc bolanda na bilili ba partenaire na biso mibale donc restez connectés sur cluboriginal.net. À tout de suite. Sepela TV et yena makambo ya sikali susu o ba chaîne ya France ezana kati ba chaîne ya Congo ezana kati ba chaîne ya Londres ezana kati o ngomona makambo ya politique ya sika o parti AA ezana kati o parti BB o CFAIO ezana kati ya Sepela TV bouquet comme ya muke boye o tina poche voyager na ngokeno partout lingi na bouquet ya Sepela TV même ma biso nengozo même biso wana 4K machine madaka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.
Rome C20. Rome C20, Rome C20. Service traiteur, organisateur d'événements. Allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités. Africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Donc, Bino Moko, Bouiti Golanda, partenaire Nabiso, partenaire éternel, c'est Pela TV, donc, na Romain Ilunga, donc, Bozo contact Nabango, Ezali Biloka, Banamboka, il faut que Banamboka, na 5 minutes, Tolobaka, consommons congolais. Président de la République, Sikoyo, Tolingito Talisao, Nakansi, président de la République, Oyebi. Ba nungu nungo tozoka, donc, Biso Tozo Ngatozoa, confirmation parce que Tokendaramba Mbangote. Mais Ndengi Ezali Wana, Soki nungu nungu de toute façon il faut ça le plus vite que possible avant de fêter donc anniversaire il y a indépendance na biso totika la biso moko to lingi donc tozala na batu moko boite ke bazo tcha biso ba contretemps donc neti ba premier ministre yo ba leka président oyebi ke désigné peu informateur te akeni kuna parler donc yé bazoye et puis FCC na bango ezali reconnu na constitution te donc oh wana soki premier ministre wana donc Ilunga Kamba wana donc azali mutu akolongwa bana mboka bazali bambemba bazali donc Katumbi azali o bakto baza penza ke bako cho maboko o baza déjà prêt bacho maboko bazali donc batu wana il faut to beba na bango batu wana il faut to beba na bango le plus vite que possible président de la République to boulé siko tozolo ba rien pour nzambe na yo ndeko tchaka mabolongo na se nzambe no azo protéger o tisiko to boulé na le esprit na biso comme esprit à mabe esprit penza kowa esprit penza la musique do makamba avion président obi ke soko zwaki itinéraire obi zwaki avion na air wana tangamaki président mbelelo to beta masolo mais to beta masolo mususu mbelelo to ebite soki biso to suka na 5 minutes après wana makamba ba coup d'état makambo mususu moi to loba lobango ebelete donc yo moko yebi makamba coup d'état ba makambo ebele ezo sala masuko en 4 minutes o siko yo nzambe na biso azo reverser bango. Et c'est le makamoko président aux homona raté au mona makamzo mona gopé ça fait faux donc batouana donc il faut to banana bango de toute façon mariage joana FCC na cash et kokenda rapé te soki ndenge nini ezali batu moko en attendant parce que ezali masolo ndenge ezala ya politique donc bon salabo parce qu'on continue à kacha masolo balusi manjaka au continue à kacha masolo donc bimis esprit à la musique na politique donc batala kaka donc avantage na yo batalaka profit na yo batalaka intérêt na yo na politique ko koyo tikali donc bango pe baza kudu batu tokoyo ke la bango mawate baza na bango étranger soki bazalaka ta batu na biso totalaka ba acte mususu batu bazo sala netio Vital Kamerhe sali quand si congolais penza ya solo akosala makam Vital Kamerhe sali donc il s'en fout na makamba mboka il s'en fout des peuples okende ko yiba na vitesse ozo yiba. Est-ce que c'est normal? Donc, Kamerhe soit yibindengwana, Kamerhe a pas ba posté. Na parlement yibandengwana. Ce qui a yibaki na vitesse andengwana, eba ke mbongwana ezali irrécupérable, yo bako le kanayo. Mais et puis sindenge mususu, bon mon place à se retrouver. Donc mutu oyo penza azali congolais, azali penza ke ayebi to witi musika, to witi na kanamba zo boma bato zu penza président oyo atali état de droit. On doit mettre sur pied un état de droit au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Si on me a bandi, on détourne bandi, mais toi tu crois que on a bandi, on a besoin. Nous y avons cru.
Mais ce que mon konzalobi a vu bon likambo kopwana au salango yo oza mona mai nanga c'est vrai totanga na yo tu vas en prison. Nous y voilà, état de droit. Akosala makambo ndenge wana te akoki kosala makambo ndenge wana te donc peuple ezolela nzala yo na mwaka mo parce que caméra bandi koyiba déjà na janvier 15 millions na moins d'un an au commune à 370 millions de dollars. Mais non, mais il faut le faire. Et ça a un record à battre. Il y a qui fa quoi, il y a qui grand fa quoi, ils ont dit record à battre. Président de la République, biso tozali na souci na yo toyebi ke ozali président moko o nzamba tindi ozali na mission divine toyebi na motema non ndenge ezali wana mboka na biso toko s'en sortir. Yango wana to lingi te makambo ya contre-état yela biso to lingi okene na boule na yo za nango ya le peuple d'abord tina suka mais batu wana yo kasi kanamba sala 18 ans école ezaki gratuite enseignement ezaki gratuité yo kasi ndenga zo mona peuple ndenge zo sepela ona metika na nini yango nini ozo sepela nini ba chama kisima mo nini Nani asala bien. Parti. Asali. Dambela ngai. Ndima ite na salaire ba sina C'est là, combien de mois bibi? Asali 2 ans, na salaire te. C'est là, o sa ba jetoni. Ba bengi ngai ba kola nanga. Alobi nini c'est là. Abi mo nanga bimi, salaire nanga mo bimba. About au mot 180 nana 180 pas bien baba singa ngoli susu mama la nganda mena wana wapi bank na ministère enseignement ça en sécopé nini la ça en sécopé Fachi beton siko elo zo sepela nini ça ngama papa pardon na o me banda kabina zo imbongo na te mama la ça on se lo fele na zimbongo lelo on sauté, oui. Papa non sauté dans l'embi. Dans l'embi, nous allons essayer la tiki. Donc, Fachi béton. Donc, tu sais les banda. Comment la gagne? Ba professeur ndenge bazo sepela ba mesende bo sepela bota la photo na tshebino monsieur oyo penza position instituteur wa comme beta na kata classe ta la position instituteur wa beti parce que mbongo ne comme triple comme ozo mbongo bien instituteur wa ko beta position on allait à kanamba ko kwea te na nzala instituteur bota la position zui nale ya kanamba ko beta position te elengi ya ko koma na tableau parce que yebi ke mbongo na ye azali kozwa mais siko est-ce que yo kanisi batu wana nde bazana kanamba place ya échoua ye akolinga penza yo reçure et puis yebi ke peuple azali na simana tala nde basala ba blocage tala nde basala ba makambutu bazo sala ba makam tala kaka donc exemple to baka ya ba travaux oyo caméra zo sala makambo moko boy nanko donc pour bato ba mona kake donc makambo nezo simbate ba bloquer makambo mbongo donc dollar ezo mata wana to eza ba jeune bango mais nzamba zo confondre bango yango na présente olingi yo faut que na suka tango ka présent yo mopo yeba otimba oza noko oza yaya oza mwana la musique oza quinoa oyebi yo mona moyeka oyeka yo politique omema oza politique à haut niveau politique neta ba mindele ozo pesa mutu mboto oseka na samote omonde ondo pesa caméra ba mbote te na bureau memlo ba papier na samote ma do oyebi bul ndenge osuka yuzo mema politique ba mindele politique mindele za somo ezali teke ya poison za teke ba bomo au moins ba berevoa ke na zamba yemo ka tira masasi problème sur problème donc yo moko yebi ke bul na yo pour ça lango bien tant que batu wana bazali ba médiocre wana ya FCC bazali kana bazana mboka na biso bul na yo ba kotikela yo osala yango bien te to pese exemple ya Kabunda to pese exemple ya Kabunda awa donc ya likambo malamu kaka ya mukie kaka o asali lelo bazolo ba ke ba longola ye ba invalider ye na makambo moko kaka bo kutu ezali kutu na tina moko te to pese exemple ba gaffe bango asala donc ye mwasi wana ye moko mwasi wana ba bêtise asala akenda webso ozali or soki constitution azoko lo bango na libanda député wana mankayo donc na perchoir mankayo bonabo est-ce que to monaki basala ki likamoko boy ba bimisa balo basoki ndenge ni baloba te
donc pour yebaka ke bato nyo surtout baza pembe na bango kabunda zo gêner bango na parlement donc badi banga azo gêner bango kuna na Sénat donc au mona ka kalapete ba kolokela pe badi banga fragata moko boy donc bato ana tout il faut to longola bango to déboulonner bango to tikala biso moko to zu parlement to zu Sénat to komi biso moko to sala makam na biso wana soki simbite to lobike et simbite mais to yebike ekosimba donc yango na ningi quand même ko peuple congolais to linganaka peuple congolais omoni na nyoso tout oyo soki bolingo ezate eloko moko yosalama te ndenge na lobaka il faut to lingana no biso na biso soki bolingo ezate eloko moko yosalama te siko na lingi na lakisa bino extrait ya émission moko boye siko parlo santé liboso e bandako leka na lingala na site na biso boyebi site na biso kaka 5 minutes avec ces anga de site na biso cleboaoriginal.net biso nde to salara ba makambo ba misusu ba salara te biso to sala ba émission littéraire to sala ba émission juridique. Bonjour maître. Bonjour. Ça va? Ça va très bien et vous? Ça va très bien, merci. Les droits des étrangers, c'est le sujet que nous allons aborder dans cette émission. Donc j'aurai plein de questions à vous poser. D'accord. Donc, d'accord, donc on va commencer par la première question. Maître Emmanuel Schliemann, que pensez-vous du droit des étrangers tel qu'il existe en France? Vaste question. C'est un droit qui est très juridique évidemment, mais aussi politique. Et c'est un droit qui s'est façonné au long des années, en fonction des gouvernements successifs qui sont venus en France. Donc c'est vrai que c'est un droit qui est très particulier parce qu'il y a vraiment souvent le contexte politique qui vient ajouter soit plus de laxisme, soit au contraire plus de dureté à ce droit, selon que les gouvernements veulent donner des signes aux électeurs plutôt de sévérité ou au contraire d'ouverture des frontières. Donc c'est un droit qui est très évolutif, très changeant, assez neuf aussi, donc beaucoup de jurisprudence. Et c'est un droit qui est très, très important, très complet, très dense. Vous voyez par exemple le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Bon, bah, c'est quand même un gros pavé, donc il faut le connaître, mais ça n'est effectivement que le code, hein, puisque en plus vous avez la jurisprudence qui vient se surajouter à ça. Maître, j'ai quelques questions précises à vous poser. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le regroupement familial? Le regroupement familial, c'est la possibilité pour un étranger légalement installé en France, donc dans toutes les formes, hein, évidemment, et en respect des règles en usage, c'est la possibilité pour lui d'accueillir sa famille proche, c'est-à-dire son conjoint légitime et ses enfants mineurs. C'est un vrai droit qui a été façonné évidemment par les textes eux-mêmes, mais aussi par le Conseil constitutionnel, qui a été validé par le Conseil constitutionnel en 1993. Avant lui, c'était le Conseil d'État en 1978. Donc voilà, c'est un vrai soutien, c'est quasiment un droit de l'homme, en tout cas pour moi. D'ailleurs, c'est aussi dans les différentes conventions des droits de l'homme, ce droit est mis en avant, et souvent les jurisprudences s'appuient là-dessus pour valider des droits. Maître, quelle est l'autorité compétente pour statuer sur un regroupement familial? L'autorité compétente, c'est le préfet, qui va avoir 6 mois pour répondre à la demande qui lui est faite. Et alors après, il répond positivement ou négativement. Si après, de toute façon, il n'y a pas de réponse. Tout ça, émission culinaire. Donc tout ça, mission surtout mais siko bino bolo barnabiso parce que biso andenga ya naza capable bochinga na JT na salia. Bochinga na émission moko ya ndenge ninga nazala ba casquette na changeaka na ko sala nazali polyvalent. Mais siko yo soki to sali loko bino bozotala te omona ka esalaka na découragement moko. Nazopesa bino siko exemple ya éducateur ya santé. Monganga Jean-Paul Jamba to sala ki émission moko santé lelo ndenga na telemi awa.
ce qui santé nanga eza bien te na ko sala le côté na ko sala émission te donc santé zali primordial na mutunyo surtout to sala bino émission oyo ndenge botala ka chronique à santé botala na ba TV mindela na lingala mais congolais azo s'intéresser te congolais alingaka kaka ba bêtise lelo émission on est commis en français parce que tolingi to toucher na biso bato mususu nazo tiela bino extrait ya muke awa botala oyo monganga na biso éducateur à santé Jean-Paul Djamba asalaki botala et puis na singi na bino botala ka émission wana bo s'abonner na chaîne oyo ya YouTube na kombo ya Jean-Paul Djamba botala ba extrait onga na poneli bino. Bonjour mes amis. Une maladie veineuse mal soignée ou non soignée peut entraîner de graves complications, telles que les ulcères veineux. C'est que le thème de notre émission aujourd'hui. L'ulcère veineux est une complication des varices ou d'une phlébite, comme nous avons vu à l'émission précédente. Ce qui correspond à l'insuffisance veineuse, c'est-à-dire qu'il touche dans 2/3 des cas les femmes de plus de 50 ans. En effet, l'ulcère veineux ou variqueux est de plus en plus fréquente à cause du vieillissement de la population, ainsi que la diminution de l'activité physique. Merci de vous abonner et surtout de partager la vidéo. Donc, puis nous Landa, donc ezali émission moko kitoko parce que santé yango muteleki. Les lois santé zate au sol le côté. Au cause on a ba projet et belé ceux qui santé pesi mbeba. Donc ma solo ma sobele donc vraiment na recommandé bino bo s'abonner vraiment mingi na compte YouTube il y a Jean-Paul Djamba pour bolandaka ma solo oyo parce que vraiment azo sala émission moko kitoko donc siko tozongi sous avant to comme presque la fin de l'émission na biso président de la République tozo beta sous société batu oyo bazali batu a confiance té bazali étranger na batu basala na étranger ba côté esprit il y a étranger ya kanambe donc balingi yote batu balingi ezaka biso moko bana mboka parce que toza na confiance parce que yo ndengo yendengo wana makamune zo marché ozo reverser bango talaka baso de moto tango esila wana ozo mona oya boulevard ndeko ba embouteillage ko sila bango bazaki na boulou wana te est-ce que kanamba mona so de moto yo zo mona poto mona ba makamba ya danger talaka baso de moto na tondo mona ngonda ba mboka mususu tala siko bakoye ko sala ngo yo na 100 jours ka ko sali mais batona bakolinga ka yote prezo yebi yango bakolinga ka yote do batona baza ba master note ba ndeko na yote ba fiti de photo lia bango donc jango tiki le premier ndenge na loba kaka donc bio moko zo mona dernièrement awa ozo sala makambo po na santé ya bana mboka ozu décision que donc confinement ozu makambo décision na marque que po o garantir kaka santé ya bana mboka o mona ki tambo mamba abando le contre-temps avec na ba contre-temps aux ali constitutionnel il fallait convoquer Sénat na bani donc avec kana ba contre-temps donc pour ka ke bima marque so pe contre-temps danger mbu allez balongolo na pouvoir boyoki donc bato ti bazawa na bazaka na ba boule donc bazolingo memo na faute moko ka boy reverser ka juja bazolo mayele me bakokoko yote parce que peuple za simanao et puis yozali mwana ya nzambe o penza nzambe no ayokela ko masolo parce que mo zomona ka ba masolo donc bazoela ba biloko moko donc bango baza batu moko étranger baka na biloko c'est biso obika ba kino soke chauffer wana kaka donc ya mwana mayo yo ba makamuni bon coup de tête ko masolo si to pas na télémission donc parce que président na yebi que yo ba plan na coup de tête aux anango pas on a bâton na yebi ngapé na za nango. Il y a le Londe à renouveler. José qui Kakame n'est pas renouvelé. Beaucoup de têtes au coin ramassé et l'équipe. Mais bah Rwandais wana basé esprit bah Rwandais bah yaka c'est donc aux autres s'attendent des tas de salo bah masolo na sima. Donc éco simba kate zo mona ba sala ba souris wana net ba kanambe wana ebike donc azo sala ba souris ya lukuta ya ba hypocrite na cc ça zotinda bato otala petua na te ça petua zobo petia wa mela ba ndokia na ba noa ari ma je monde asuki tango azo loba wana est-ce que to monaki bango bazo ki décision ba loba ata kanambe ota zoba wana ya mwati wana aloba ki ngata na nini ba loba te parce que bango mutu bazo tinda ba jeune bango ba sala président de la République vraiment to bêtise c'était président de la République ba tone photo beba na bango
to beba na bango ka makambo tozo yoka wana o tozo kana mema yango ka ndenge wana so eza ndenge wana donc batu bazali bakatumbi bazali bambemba bazali par exemple ba tu lukoyobo donc yesoka longoli batune wana majorité na bango wana ezate azaka mutu na bango mais soka neta beti shit avant la ça bango qui déjà fatigué à côté les la bango to go récupérer aza récupérable bazali présent donc batu wana photo beba na bango photo beba na baza na président yebi baluka ko tilelo bazoka na faux pas donc bakolia yo mais bakolia yo te biso photo jango ti les premiers to kolia bango avant parce que mutoloka na kanambe présent balongoli bino balar balongoli bino étiquette à présent bati bino côté moi c'est kanambe zo momi est-ce kanambe zo eloko yo leki déjà kanambe na masolo tout do présent balongoli bino qui présent balongoli bino balar donc pan est-ce kanambe ebolo kanambe c'est yuma toro sans allure donc yoza ya déjà kanamba ko lekela biso ta part ba makamune wana za nango do ba masa soki ba tobi ba longoli kanambe ba lar na ba poche ba longoli bani ba tibiso siko na ba côté est kanambe ko to ayebe ah so to momi c'est un bende c'est un yuma donc présent ba to na ba ko lekela biso te ba to na ba ko lekela biso te mboka wana za biso donc il faut to telemela bango to silila na bango to sila na penza avant le 30 juin to sila abu pia to vandi calme le 30 juin to sali masolo na biso ya mboka na biso indépendance mboka na biso do batu wana président de la République et puis to bossa na te président de la République to lobaki recensement to zali ko beta na yango to lo to ko tikaka te recensement avant élection en 2023 recensement il faut ça la matoy ban qui est qui recensement et que bien te ADN. Donc makambo to ko tikaka ngote présent to ko vandaka na yango parce que to ko lobakaka parce que présent oye que la base présent ozali président de la République au Congolais surtout azali ko seplape ako sepela makambo kaka et les cas to si ça ba makambo surtout tango vand ça présent masolo vand si tempo présent Congolais ko sepela déjà Congolais zomona déjà que ako sepela président de la République batu bazali belé o penza ba koki ko trahir yote awa neti na poto na France président ya UDPS de-France Monsieur Chims a sala ba sacrifice belé ti siko azo sala ba sacrifice ba souffrir pour na IDPS mais azo senga récompense te azo sala nanu ke ayebi ke présence na makambe belé azali ko zela azo senga nanu eloko moko te mais batulko la président Chims ya IDPS de-France est-ce qu'ako trahir penza président Fachi a trahi te batu bango wana il faut baza la pembeni il y a président de la République donc to commis presque à la fin il y a émission na biso ndenge na lobaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Je reste toujours friand de vos commentaires, suggestions, observations, même critiques, n'hésitez pas à me les faire remonter sur notre site internet cleboisoriginal.net ainsi que sur notre compte YouTube. Bon, il y a des pas tout ça et lengi et côté 5 minutes avec César Ngadi direct que batu babanda ikozela et puis et lengi mususu côté bobondo senga comme tout bobondo senga na yo ka rappel to sali yango to sali pe groupe na WhatsApp au côté pose ba nouvelle news surtout ma solo to ezakuna donc groupe na WhatsApp au côté groupe ya WhatsApp ezali les amis de 5 minutes au côté kuna donc tozali biso surtout kuna parce que batumsu ba benga bazara vraiment na problème à na téléphone mais kuna donc tokomona na biso tokosola biso na biso bana mboka avant kutu donc to si sama solo président de la République toujours comprendre te ba service à sécurité parallèle oyo ke toyebi service à sécurité ezali moko oyo ozo konza mais misu se bimi toyo ki makambo po nani to vandeli en to kokota ngite oyo makambo ya Chabani record donc na bosolo na politique ozo mona ba service secret musu bazo enlever mutu baye na ba minduki de guerre armes de guerre ba continue ngo na ba loko moko boye et ko ça la maté est-ce que donc service ba misu wana ba service wana e witi wapi bazu ba minduki wapi o ba rotambola nango na kisasa ba armes lourdes ndengwana ezalaka te ozomona ba makambo nyonso to na président de la République il faut total yango batuana il faut to silisa bango to réduire bango à 0 président parce que sinon te ekosimba raté donc to komi vraiment na suka ya émission na biso siko nsoka to komi na suka boyebika ke base yango nde makambo base to tikarate base to remerciera bango ezali vraiment ezali sous forme ya remerciement on appelle ça base o nyo surtout base la déjà nazo banda vraiment ko pesa donc base o nyo surtout ezali na groupe o ya WhatsApp ba membre nyo surtout bazakuna na pesi bino mbote ebele émission goya et comme penza nominatif bino bozana priorité tozotanga ba comme na bino bazana besoin vraiment
ya remerciement tokotanga kombo na ye donc bino tout ba membre bo koti na kati ya WhatsApp les amis de 5 minutes merci na bino na confiance bo zali nango na biso donc boye ba direct et bandi donc mercredi 3 vendredi 5 samedi 6 mais lundi tokosala mardi tokosala ka moi prise de contact na bino donc tokobanda kopesa mbote l'entrepreneur Edilenvo entrepreneur Edilenvo abandaki kokende su mboka te déception sur déception avec Kanambe mais avec Félix Antoine Tshisekedi l'entrepreneur Edilenvo à lobby il faut akene ko investir vraiment pour namboka na donc idée wana ya l'entrepreneur Edilenvo to sepeli nango donc merci à trop l'entrepreneur Edilenvo na nyoso to salara pour na 5 minutes avec César Ngadi tokei na kati ya Suisse pour na repesa Ambro Geni Suisser ba mbote belé na yebisaki bino ke ye atikaki période à bonne année atiki Suisse na ye accueilli ko passer Noël na bato est il faut le faire donc besoin de patriotisme il y a Ambro Geni Suisser donc merci à trop Ambro Geni Suisser na nyoso toupé au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toké si qu'on a kata Liège pour na repesa John Tumba donc molandi monene il y a 5 minutes avec César Ngadi. Donc si ko zongi awa na kati ya melin pour na repesa na melin bobi ke toko bosana te ba petit mibale ba marka biso na makamoko to zwaki a passer toko bandela ngote et pesa biso ma na motema donc toko bosana jamais Gigi Chibangu donc petit na biso penza kati ya mabele Gigi Chibangu na Baïs donc toko bosana kabino jamais parce que vous allez ba petit moko boye lelo ozali na likambu ba ko compter na bino donc vraiment merci à trop na nyo surtout bosala kapo na 5 minutes paix avec César Ngadi. Donc Tokei Siko Nakata Noisy les grands, il fait partie du bureau. Stéphane Jocol, mais c'est Stéphane Jocol, le bureau doit fonctionner à merveille. Le bureau doit fonctionner comme tel. Stéphane Jocol, donc vraiment, na CPD à trop, donc Mikolo, vraiment, bureau, ils ont une information, donc Stéphane Jocol, je suis radieux, je suis ravi. Le bureau doit fonctionner comme tel, Stéphane Jocol. Surtout si c'est Stéphane Jocol, Tokei Kanapembe Niwana. Na Val de Fontenay pour na repesa Mamou Adel Yombo ba mbote belé ko tika idolo na wana te parce que yo za motema malamu ko salisa bana o bato ba rejeta yo le kotaka bango zolia na bango ozo salisa bango ezali il faut za motema malamu to tika lekana na ba mama motema malamu to ke na États-Unis d'Amérique pour na kopesa mbote na Niki Nyanga mama social merci à trop na nyo soto sala na 5 minutes avec César Ngadi si ko zali kuna to zali ko pesa pembote na mama Elodie mama Oyanzela Minou donc vraiment bozala malamu vraiment merci à trop na nyo soto bosala na 5 minutes avec César Ngadi tokei na kati ya Grigny Centre pour na repesa donc Brice Piana muninga ya Dudu Swami ye na Lolo Munongo ba mbote na bino ebele esika bozali kuna na kati ya Grigny Centre près na Belgique donc tozali awa tozongi susu na Seine-et-Marne na mele pour na repesa le président ya Mikala Bana Lemba Francis Elanga na mwasi na ye Nene Makumbu donc bango bazali balandi minene il y a 5 minutes avec César Ngadi toko sukisa na kati ya London City parce que toko bosa na London City te do webi keso toko mi na London City ezali hymne national toko pesa mbote na José Kano ki kakamene bato na ba comprendre ba kombo on peut misi ki kakamene za ba ki kakamene azali penza congolais de souche José Kano ki kakamene bambote belé surtout si José Kano ki kakamene toko pesa mbote na maître Wera Mukuna maître Wera Mukuna parce que ceux qui pensa maître Wera Mukuna abimiselo mwambe lo bayo mtolukiango parce que maître Wera Mukuna zali maître mais motema malamu donc abimisara mwambe pamba te ceux qui oki que maître Wera Mukuna abimisi mwambe olukie na makambo donc vraiment merci à trop maître Wera Mukuna na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi surtout tangi maître Wera Mukuna tokobosa na te maître Rajamoule Omoni maître Wera Mukuna, omoni maître Rajamoule. Donc merci na fidélité Nabino na 5 minutes avec César Ngadi. C'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Chouami, assisté de Doudou Swami Doudoulé. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord. Et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe na ba méchant autokomi na mikolo. Ha kalate boko mona Kanambe ozwa ma solo na mbunchu penadikos. À très bientôt. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante.
Ce n'est pas pour rien qu'on fait des conseils. Oui, bon, les camarades, au salaire, au yo, aux amants, c'est vrai, au tangana yo, tu vends.